J'ai pas RP Fondation. On est bon, mais ma vidéo côté, puis nous voyons comme il t'a j'avais les lits, pardon, paiement. Non, mais c'est juste qu'on va caméraman. Abir, nani, Abir, boke komema nyama komundele. Oh, boke umema bilo. Mais la monnaie bana service. Ah, service ni yango bana batike bandemi na iko fondé to banda na prière na tanda ba o kabato akotsa. Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, ça va information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepe asika. Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osaka nango na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to pe Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene. Bana poto en tout cas awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pour na ba réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation no ezala te. Mon sponsor Fondation RB, merci beaucoup. Il y a Willy Moucher, Nicole du Mondial. Il a choisi ma tante Ange Céleste. Au ça la vie, il a choisi. On n'est pas disponible. S'il vous plaît, maman, ils ont constitué la bande à 67. Ils ont dirigé la maman Esther Kitenga. Maman Esther Azatoumone. Maman Esther Azatoumone, la voyage, elle a occupé la maman. Voilà. Ils sont tous à Tid Awa. Parce que nous sommes en le sambo à 2 secondes. Puisque Atato Bosani, Atato Sani semblant, nous savons c'est le Seigneur qui nous plaît de vie. Voilà. Ensemble, Nabana, tu vois, Matalo Moko, tu connais Sinzambe, après, tu refais ça plus mal au Bépan Nabino, pour relever la vie, c'est peu haut, il y a un par rapport à la bana. Malgré le temps, l'équipe est béni, voilà. On se met debout là-bas, nous avons on va chanter. Que ma vie soit
dire merci à notre Dieu. Le Seigneur qui nous a donné la vie. Le Seigneur qui a fait tout pour nous. C'est lui qui fait aussi tout pour nous. Lui qui a voulu que nous soyons encore comptés parmi les vivants aujourd'hui. Le Seigneur qui a permis que nos sœurs et frères soient encore ensemble avec nous dans cet orphelinat. C'est pour ça que nous allons tous lever nos voix. On va dire un mot gentil à notre Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons... bondela epana nzambe oyo apambolaka oyo akangolaka nzambe oyo ayebi mitema na bango nzambe oyo atindi bango kati na esika ye ayebi posa na bango yango tokotombola kaka mingongo kodedie bango na maboko ya Yesu Masiya azala bango favorable na kombo na Yesu Masiya nde biso nyonso bondeli Seigneur Jésus Parce que je sais qu'il y a une destinée merveilleuse.
au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse dans ma bouche que je viens commencer à vivre la parole institutionnelle. Je déclare que mon Dieu m'a donné le pouvoir de dominer sur la planète Terre et de dominer de grandes choses. Je crois et je confesse que je vais pas mourir avant le temps. J'aurai un mariage de la vie, une vie prospère et victorieuse au nom de Jésus. Je voulais d'abord aussi saluer tous nos enfants. Natondi bino botondi, na pamboli nzambe, na pesi bino mbote mingi. Koya elamu kati na baleki na bino. Kozala na makanisi ya boye. Na ngongo bokoa kozala bozo fete, bozo bina na bino po eza ba droit na bino, eza ngonga na bino. Mais kasi na bombolenge na bino boye, na fleur d'âge. Boponi vraiment koya kotala ka bana na mokolo bokoya kosepela na miso na bino nde bolingi. En tout cas nzambe wana ya ofina Eveden apambola bino amona bino. Asalela bino su minene. Groupe na bino équipe nationale, voilà. Franchement, naza emi équipe nationale oyo ekele liboso. Liboso na pamboli bino na kombo na Yesu. Joyeux anniversaire. On se met debout et puis on oh là là, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, hymne national. Joyeux Cher biso osala mwa na biso toza bajournaliste ya internet ya presse en ligne tosala motu toza badifférent site toza na site ne esika asalaka tosala mwa lisanga na biso tobenga na nkombo ya équipe nationale lelo tokoyesi inane na biso tomonaki na moki oyo toza nango kasi tofete po bafete déjà esalema nango bafete bakoya kolia bamongo mpe bapamba na moke tozalaki nango yango tobaki tosangaki na bandeko na ngai ya basi bomona mibali bavandi awa toyango na moke na biso toliana ta na bana na biso oyo bazangi te ya kolia mokebi toya tofete na bango lelo tokosi inane équipe nationale yango toye kotika mwa bilo ya mike toza nango mpona bandeko na biso baleki na biso basepela nango balia tokambola mpe gato biso na bango mpona fete na biso ya équipe nationale. En tout cas, biso tozo remercie bino personnellement na kombo ya Mama Esther oyo aza responsable numéro 1 ya orphelinat tozo remercie bino na kombo na ye ye moko mpe akopusana wana ye akozanga maloba koloba te pusi aza wana tozo remercie bino na kombo ya bana nyonso baza wana atuka nkolo oyo apambolaka apambola bino amona bino Mama Esther ye wana ye akozanga liloba te pusi ye moko aza wana. Merci. Eloko ezali eza frappé parce que ce sont vraiment les jeunes. Vous savez bien biso bandeko bino bandeko bozolanda ke ba jeune na biso ya lelo moi kabelo na ye moi fier na ye talaka ya Kevin ngaza wana akoyi peut-être kozala wa mais Dieu a fait grâce que nos enfants nous pense à l'air petit. Ça m'a vraiment fortifié. Et aujourd'hui, ce n'est pas une journée de fête ou comment. Ils ont choisi quand même de venir voir les enfants.
les petits frères, leurs petites sœurs. Tout ce qu'on peut souhaiter à cette équipe nationale, pour des chapeaux. Pour des chapeaux, soyez bénis. Jérusalem, vous allez faire des grandes choses. Amen. C'est vraiment béni. Merci. Maman, moi, numéro de bateau, là, au cas où basunga baleki na biso, numéro et ça la bien. Oh, ça na bapaya, ça bapaya. Ya mapesa numéro mbala moko. Apesa numéro mbala moko ça bapaya. Vas-y. Tous en akati orphelinat awaza Eveden ils ont bombaka les orphelins des pères et des mères. Nakati orphelinat ba difficulté za kaka ebele. Lolenge ba na biso bazuma pamboli na bango awa. Et posenga yo pe ndeko ya pe ngo ngono ko zona. Lega tudo uma missionária, né? Ela Dandi a cosa. Je ne veux que la vie, moi, il y a ma corde de Brassonda. La baronne, tu as pas présenté avec l'équipe nationale. Tu vois, laissez le temps. Mais l'équipe nationale, tu vois. Chaud. Laissez. Non, bébé, please. Et pas moi, on a dit ils sont à Kitoko. Regardez la vengeance. Ah, moi c'est comme moi. Victoire. Allez. Victoire. 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 Gâteau poli était motaille. C'est bon, Nicolas. Malani. Nicolas. Bon, au revoir. Jaël, elle avait mon café. Yo me mutana mpenda fiveta za okata. Chaka malesi. Lege chuka nganga ta foto na S17 hapo.